Nazaine sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na biso pona kolanda émission Ezui. Na yango bandeko balandi ya émission Ezui na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino. Petika ete kimi ya nzambe tata eingela o mabota mabino. Pasi pema wana République démocratique du Congo pambate maye o makole kato koyeba pedati na te. Distraction sur distraction yemoko mona mboka fait exemple Chilombo akolo balabato ete tolongo la distraction et sengeli ete tozala misoga kasi bango moko nde bazali komema biso la kati ya distraction oyo pambate lelo maye oyo makoyi ko salama ezali kaka ete koluka kimia na este ya République démocratique du Congo pambate kimia ezali te na este na biso bandeko la biso ba wazalendo ba ko bunda etumbala lolenge moko boko yiko nzema te bandeko la biso ba FARDC ba ko lukala lolenge nyoso poete kimia ekota la kati ya République démocratique du Congo kasi gouvernement en place ezali kopesa bango nzela te talatina tozali bongo komo bela koloba ete nini penza oyo elingi esalama na kati na ekolo wa biso kasi boye baka ete balkanisation ici et salami. Pela zali komo yebisa bino ete froidement ke sangani est tombé. Bande kolanga toteleme. Chaîne nabino ezali chaîne ya libération. Ezali chaîne oyo ekopesa pole na bayiba kongomani po ete tozwa bonsomi bwa biso. Équipe pour la terre les États-Unis d'Amérique mana nangana kunya dolanga nzambe abatela bino abomba bino apesa bino makasi pambate liwa ezali bobele ko nango nzambe soki nzambe alobi okokufa na ekekete to na tango te to na sanza te soki atako babundisi yo bakosimba bobele nzoto kasi molimo mwayo bokozala bobele na kimia pe na makasi na yango tikino mokolo nzamba kobenga yo lokola nzamba sepelaki ete na ili botala yo pe ya papa bokutala kati na makambo oyo bopesa bobele nzambe matondo po ete nzamba lobi na circonstance nyonso to yeba bobele komokumisa kombola ye liwa ekoya pase koya toloba bobele matondo epai na nzambe po ete ayebiti na nini a permettre kasi ya esengo ezali na bangambo la biso batoyo bazali komoboma biso kosala biso mabe sans cause ete nzambe akotikaka kovenger biso te alobi moto oya bomaka na mopanga yepe akufaka bobele na mopanga boko mona konganga ekoleka bipai na bipai bana emanie malobi batomboka kiti kokende bongo na cour constitutionnelle pona koyebisa na bango ete batika makambo oyo bazali bongo komoluka pamba te bakopesa kimia te na République démocratique du Congo esengeli ete tobunda pona indépendance esengeli ete tobunda po ete kimia ezonga na este ya République démocratique du Congo pe bipai binso esengeli ete tobongisa maye oyo mazali bongo ya kobeba kasi tobebisa te na lolenge oyo tozali kokende kasi bipai bizali koleka na guerre entre UDPS na FCC ezali opesi mbwa aboyi nazali komoyebisa bino ba grade ezali kobima kuna pe nazali koyebisa bino ba médaille oyo akolobakela ali 7e dan na sala la Jacques Change na lekaboye ba oyo pe bazali komolobake bokoleka te nayebisi yo guerre civile entre UDPS elle Tshisekedi et Kabuya bakoboma na pamba te UDPS elle papa pe elle Mobake bazali bobele kotala PL Jean-Marc Kabunda la décision finale naye bango bazali contre na maye oyo ezali ko salama na UDPS El Tshisekedi pe Kabuya. Alors mwana mboka Vital Kamerhe pe atombola ki ye mongongo kasi tolandala nu lolenge kani matata mponyo azali bongo komoloba pourquoi makambo oyo mazali koya ndolo boye. Le dossier Bukanga Lonzo est né parce que j'ai refusé d'intégrer l'Union sacrée. Il a été réactivé pour m'empêcher de créer mon parti politique, les LGD. Il est réapparu pour me dissuader de poser ma candidature à la présidentielle. Aujourd'hui, il est remis sur la table des juges. Tous les Congolais le savent.
pour exercer une pression sur moi à cause du dialogue politique et du gouvernement d'union nationale qui se profile à l'horizon. C'est donc un dossier politique, un dossier de la honte de notre justice. Mes chers compatriotes, cela fait près de 4 ans que la Constitution est violée, plus de 40 fois. Dans le seul objectif. Merci Nakila Medjeneta lotake tumbakade koto bukela lokonde fam pekato et mama la chabienne mama sociale to benga la poete to pesa mbongo ya matanga to beleli ba mama missionnaire na plus tronde na mboka nita baba ifokuyo moto pe bakoko ya Lumumba na mboka ya Guillaume Ngangu Lao Nzambe ya Lola azana bino abate la bino pegi lomboto na Point Noir na Sibofo bibish boseko na Brazzaville pe bozali bongo baike fondation bakolo Congo na kati ya Brazzaville bazali bongo komo bengi sa mama oseya pe kabo ya lompe kasi to pesi nyonso la maboko ya Nzambe Nzambe soki asengeli toko katsa la bino peto solo la latine ya République démocratique du Congo. Merci encore na bino na invitation na bino ekomeli biso Nzambe apambola bino pe Nzambe wana alekala kosunga bino bo s'abonner massivement na chaîne Libération bo partager l'émission bo liker bo tia ba commentaire pe ba suggestion pe ba j'aime na tina ete to bunde tumba lolenge bona mère de Bruno azali ko bunda na Autriche na lobi bien mwana mère de Bruno na Autriche. Merci na yo mwana mère pambate otindaki déjà contribution na yo pe tozali kozela ba mama ya moto mojali moto mokozima makate pe tolobi assalamu alaikum na mama Jawa pe ba mizima na biso bo libongo na South Africa la mboka ya Guy Lompinga bande ko la ngai ezali pasi pe mawa mai oto komona to ko ebatina te ya solo to yebi ete na bokangami ata komoto ali moyibi ata komoto asali mabe kasi baboya extorsion oyo bino moko boloba batalo kota ili falance papa Denis mais na mboka na biso tozali koyeba te toyebi pe batula mayele baloba ete okoyi ko poser mutu question to pe ko tula motuna ndenge tolobaka lokota na biso ya lingala moto akoyi koyandola yo te alobi na koloba te tikino avocat na nga koya mais oyo ya Congo ezali mikabu ya l'homme puissant mema biso na Alba, bien. Toi, le but est à Niataï. Le petit Aoluba, mon ami. Toi, le but est à Niataï. Bakanga, au point de vue. Dans la boule. Maman, c'est un peu. Mais le bas, Bakanga, au nid. C'est civil. Le bas, Bakanga, au point de vue. Bakanga, au point de vue. Mathieu, je ndeko oyo bokomona ya solo ali bongo na likambo kasi bato bakangi babatami bomoni kaka bambata tumpa tango bakotona ye toko vérifier pe toko yebisa la bilo ete mayema koleka la République démocratique du Congo kia dikibeli mais na ngambo ya UDPS oyo mazali kobima bandeko biso tozali koyoka kamwa pe somo tolandi bato balobi pourquoi bakokanga te mwana mboka Nicolas Kazadi pourquoi bakokanga te ba détourner nyonso oyo babimi bongo na union sacrée bakokanga bango te pona nini ngaya ngala te bandeko na kotiela bilo video na mikolo mizali koya soki na régie bakosepela po ete baosala étude nango mpe bayoka ezali pasi mpe mawa mpe soni na maye oyo biso tokomi komona na République démocratique du Congo mais boyoki matata mponyo pourquoi bazali ko harceler ye pourquoi bazali kosala ya solo biso toyebi dossier Bukanga Lonzo ya solo biso so tolobaka bakanga matata mponyo mais bomonaka ete matata mponyo ayaka sambaka longaka justice akendaka bomonaka matata mponyo kota bima mais lelo eyendolo boye pona nini est-ce que po balingi mboka est-ce que bazali penza kolandela dossier Bukanga Lonzo to pesa lelo ko mususu yango boyoki matata mponyo abetaki tchocho na etutu pa belaki alobi bolanda wala te ezali nyonso pongai na boyi ko s'associer na bango pourquoi bato oyo bazalaki pene ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo pourquoi lelo bango no bazoboya ye n'est-ce pas pour bomoni 6 ans na ele bongo tulu ba oyo bakangami na ye ce sont des profiteurs ce sont des kuya ce sont des bamiyibi ndenge bango moko IDPS elle Papa Etienne Tshisekedi personnam bazali koloba pe el Jean-Marc Kabunda pe el Mobake tokoluka papa Mobake po ete to sola ye papa apanza poke
poete azali na mingi ya koloba na likambo etali parti politique ya UDPS pambate na busolo esengelaki yende akitana ne bonga yende akamba UDPS po yebi UDPS malamu koleka pe azalaki bongo na papa kasi likolo ya komo wela bokonzi likolo ya komo wela richesse ya Congo pe koteka ekolo tala lelo bisika UDPS esambusi papa Etienne Tshisekedi et puis si Valère naye atako mokete lelo bolumbu ya papa ebimi libanda kasi nini tozali koloba babomaki Thomas Sankara babomaki Kadhafi babomaki Mobutu pe babomaki Lumumba kasi pona Ibrahim Traoré walande bayiba filika balobi bokoko kate bobomaki Thomas Sankara bobomaki Ibrahim bokoko kate makambo za koinda balobi bobomaki Thomas Sankara bobomaki Kadhafi bobomaki Mobutu bobomaki Lumumba kasi pona Ibrahim nde bokoko kate pona Ibrahim tokopesa nzela te jeunesse balobi te pona Ibrahim bakopesa nzela te pona Ibrahim bakopesa nzela te pona Ibrahim Traoré bakopesa nzela te pamba te azali moko oyo azali ko valoriser ba africain mais kolela Ibrahim ezali ete pourquoi pas Etienne Tshisekedi Félix mwana mboka Félix Antoine Tshilombo atakwa yibaki maponami pourquoi pas à rejoindre bango poete ba bongolo makambo balongola ba impérialiste oyo epa ya ba filika miyibi oyo bazali koliba biso bazali kobomo biso réponse est simple azalaki élité ayibaki bokonzi ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi pe aye conseil la biso élection ya mabe ya un mois une semaine 2 semaines 3 semaines tina un mois pe élection esila te kilo lelo bomonaki ba machine à voler bomonaki lolenge nini bato baleli bomonaki lolenge nini basalaki semblé ya kokanga bato kasi lelo toluka nzinga na biso wapi mwana mboka Molière po abeta lisolo yango lolenge elongo bani toki bambango na likambo liteli batata ya lopango bakomi bangaki soki oke kofutela na ndako na ye esengeli abima na yo kabuya video nakomi boye pona tata oyo naza na ye bayer na ngai abanda ko déranger nga banda kala asenga nga ka nzoto alala nga apesa nga 10 mois na futa te abandi ko forcer nga pe na yebisake ka tika makambo yo ekomema o musika tika makambo ekomema o musika tenga aza mobile te nazala na bana nga akei adiabolize bakamadi ne nyonso ayebisi bango ke ndumba moko akoti pa na nga soko ye na 20 000 okobima na ye okolala ye bakamadi ne bakomo yaka kobetela nga baporte bamusu ba 4 heures o bayaka 4 heures bazala na ye moko kombo ne junior bazala bango mibale bayebetela nga porte alobi na nga azwa charge na nga abando futela nga ndaku na miniti wana akota na ndaku na nga lala nayebisi ye nasala bavi wana te bakamadi ne nyonso na beau-frère na ye aute kolibere ye komanda lima amona nga mwasa ndumba ye pa ye kokotisa dossier ndenge ya panzaki sango na nga ya réputation na nga ike nga ndumba na koti pa na ye lima yaki apesa nga mbongo na lamba toke futa chambre tokende lia biloko mais mutu moko te o alongaki nga tina pesi mbongo na nga akebongisela nga ndaku na nga pa na biso a changer d'étole pona mona ki dérangement lekaki na bima na kende na nga
abandi compliqué nga abetinga likofi a place bomone sali noira betinga likofi mbala moko mwasi na yazui nzeta abetinga na loboko ye moko mobala bambinga chevo awa anda betenga likofi tito sala bongo ezaki 7h du matin bitumba bande bandaki quartier mobimba balingi maboko nazala mwana nga mukie aoyemba nzembo oyo quartier yembaki babi bango bakabolaka te maboko ekatana ti lokwa baza na relation na bango na mbolo nde ye atindi mwasi na ye ke mbolo eza susi ati kende ozwa la police ya mbolo baya nde bayaki bazwi mesie bakende na ye na susi ati ya mbolo kokende bakende ye na ye nga azalaki alagoni na hôpital bapesi ye diamba na ye azomela bavandisi ye libanda azoyemba ne azalaki très à l'aise vers ba 19h nakei natala ye soki azali wana tango conscience ezongi nde na ye kokuta ye na mbolo aomela na ye diamba na ye aza na ye très à l'aise na bino natuni komanda wana estre mutu asalinga boye akoki kozala très à l'aise a répondre ngai ke naboma ye po ya bomi mutu olingi basala ye. Merci d'abord pour remettre Angola no bondi à botard de bolo et la R monsieur comme la bino mamour d'Angola la mokitene Florence ya Matondo Mido tolobi ingeta bolimbisi tolobi ingeta na bokulaka ikala pe babundeli nyonso oyo bako bunde tumba ya solo Nzambe alola azala bino ba mama Bonheur ba mama Eugénie Zemanga ba Valérie Petelo président Valère Mangituka mama Célestine na papa Michael na mboka ya Juka am le number 1 ya océan de la presse congolaise pe moninga na Gauthier Boulay bino baso to benga la pamba te to tinda mwa moke na yebi ke to ezali difficile mais to le la mama na biso po etapesa ki biso esika Fondation Océan du Congo ezali la siège na tina ya mama wana mama Marie Swede bana yeba ko benga kabuya pa ko benga nga pona kolobala nga ete mama esengeli na kitata na kotala bango kasi na kokoka te po makolo penza ezali pasi kokoma na nga kuna bakomona kaka Océan nde akomi yango tozali koloba ete tosunga bayeba biso lolenge bosalaka po ete ezali kaka bino nde bolongolaka Océan soni na mosala o azali kosala yango nazali kosenga na bino ete bo s'abonner massivement bo partager l'émission bo liker bo tia ba commentaire ba suggestion pe ba j'aime pourquoi la senga ka bo ta l'émission du début jusqu'à la fin pamba te moi retour ezalaka soki bo ali ko consommer to bundi tumba ya ba vie to bundi na minitage to bundi ya ba abonné nazali ko yebisa bino ete to kozwa retour pe mokolo mosusu nako sepelisa ba abonné ba biso pamba te biso pa na biso ezalaka bongo loboko oyo epesaka batufelaka yango soi te soki boko pesa po tozangi mais soki tozwi pe tokosepesa bino ata mbisi ya mbandaka ekoya pamba te bosungaka biso yango tolobi totelema pasteur Willy la Mo Carmel totelema Alain Kitete papa pasteur na molonga na yo tosala makambo ya malamu bogisa bon pe mapona kosunga République démocratique du Congo bande ko balandi ezali ya koyinda mais tozali kotala lolenge kanima kosuke la poto yebi esika ekosuka po filme yango to yebaki yango ekosuka lolenge nini bako rejeter mwana mboka Félix Antoine Tshilombo na batula ye nyonso pamba te bango nyonso bakei kosala front Moïse Katumbi égale à Félix Antoine Tshilombo Vital Kamerhe égale à Moïse Katumbi pe Félix Antoine Tshilombo c'est quoi front ya Vital Kamerhe Moïse Katumbi ekobikisa Félix Nandimite bandeko ngai pamba te ezalaki ditunga dienu mboka la biso mboka la bino pasi na yo pasi na nga pasi na ye beto banso beto nwanila inchi yetu sikoyo Moïse Katumbi na Vital Kamerhe na Joseph Kabila est-ce que Félix akolonga bango akolonga te yango tozali kosenga botika parce que Congo eza ya binote bo démissionner botika Congo ba congolais ba bundela mboka na bango parce que photo bunda
Na Congo, il faut guerre. Alors, les Congolais ont la mise vers Russie. Ils la mise vers les Américains, les Français, mais mais les Kamboya, kamwa bandekolanga kabuya chapo kolobambanga passe tout comme la souka. À part Maman Judith Soumina, nous avons Maman Cilia Aigle Jaune. Tout le monde, Maman Cilia Aigle Jaune. Maman Cilia Aigle Jaune, elle est la femme d'un musicien. Écoutez, pourquoi je cite son nom ici? Parce qu'elle se comporte très bien. Elle n'est pas dans les réseaux sociaux. Elle ne suit pas ce que les autres femmes de musiciens font. Elle est toujours calme. Elle est toujours... Bino moko boyoki commentaire to kosala yango na mikolo mezali koya. Matondo na bino banso. Zambe apambola ba Congolais. Na lingaka bino mingi. Mais bino nde bozo sala mabe. Oyo ezalaka éveil patriotique na tina ete to telema. To se révolutionner. To bunda etumba. Bomoni lolenge ni mindele bazali koluka koboma mona mboka Traoré. Bomoni est-ce que la télé qui est journaliste wana Kabouya c'est toi qui est journaliste là mondele na régime balobi iyo bomona ki ndenge ni bakanga ki journaliste wana ya yaki lokola journaliste nzoka ne batinda ki émission lolenge wana nde ba renverser mona mboka Félix Antoine Tshilombo be baza kokosa ye lolenge wana nde bazo kaba Congo pa ba Rwandais soki bilo boyebite bazali koyebisa na Rwanda a avancé bazali koyebisa na ba Rwandais bilo botika te tozali nde kolonga kaye po biso to renverser. Est-ce que bozo luka deuxième musée? Est-ce que boko sepela Congo azalaka humilier la dimension? Si vous aimez le Congo, boko tika ba Congolais babunda etumba. Vous allez tellement baïke. Vous likez l'émission, vous partagez, vous tirez vos commentaires, parce que je sais que j'aime. La patrie ou la mort? Nous vaincrons Papa Alfred de Maman Clarisse. Namboka ya Maman Vava. Namboka ya lipasa langa ino ya se ante live. Namboka ya bajoli kiedi. Namboka ya Maman Chantal Tambila ba bongo na France. Maman Sidonie ba numéro ebunga na ko kabilote na papa. Na ebiete bozali malamu. Ba maman nangai association comité des femmes viltaneuses. Maman Madeleine na maman Tete Rebecca botombo la paix ki bo mama to ki bo mwasi na tina ete tozwa pole. Ba mama oye ba mama botelema bobunda etumba ya République démocratique du Congo tozala bester pour la délivrance de notre patrie. Merci la Kabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Pape Dieu, directeur recherche stratégique et paix à son âme Sango Mokondi. Pareil à Bémiso Babiso. Matondo la Fabonson, artiste la biso, oyo abeti acoustique, beaucoup mona yango no Océan du Congo, Mikolo Mizali Koyaka Siboyoka qui déjà les banga ya mama Océan de la presse congolaise. To soutenir ye, bino nyonso obonga mabanga, boya, poète single, ezali bongo kobima, azali bongo na studio, boya, alino moke monseigneur liso yankolo hollandais noir motomo prêtre. Kilame boya libanga na combat esalaka mwa bien bo monte bokulaka bokechu alobi kofia sanene abeta poison libanga tolela mama bokechu première atoko bundela combat libanga ezalaka bien venez nombreux ngai na bino tokuta na mikolo mezali koya kasi makambo ezali koyinda est-ce que bakokanga matata mponyo est-ce que ndenge babandi ko tshela 10 ans na bato 2 pièces est-ce que ndenge babandi ko tshela ba photo ya prison est-ce que ezali mosolo moto nanga na yo esala. Bye.